tata ba mama oyo bazali kolala oyo bazali kofinga oyo bazali kosenga bazali koseka. Année oyo ezali année exceptionnelle ndenge lobaki ye moko tata mokonzi ya bule ete tobandeli à zéro yango tomoni turbulence nous ezali kosalema ye alobaki ete bolingi kimona meso to bolingi laiswa biso tolobaki bolingi kimona meso nyonso ezosalama pamba te ezali période moko ya ndenge mosusu. Bandeko balandi tozali na bino na ngai kokende mobembo na paroisse ya Saint-Ouen pamba te kuna na paroisse ya Saint-Ouen na date oyo ya le 8 octobre 2023 faki pe groupe ya MSSK bango basalaki ntitani monene na présence ya mama conseillère directe ya mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba mama Marie Mwilu Diangenda pe na présence ya papa na biso papa Eto Brice oyo azali président délégué exécutif du collège na RC yepe azalaki elongo pamba te ye mutu ayaki na mission wana ya kosalisa grand tintane entre faki na MSSK tokende mobembo na paroisse ya Saint-Ouen. Merci. Biso toza bapaya te biso bana tata Simon Kimbao. Donc oyo tozokoyoka tozomona na miso ezali kokokana oyo nyonso bango balobaki soki tobondeli te mabe kaka na 88 alobi soki tomeki kolekisa tokomi na 100 ans bongo tokotala oyo kozala yango sikoyo alobi lisusu 3-5-15 2023 makambo oyo nyonso ozomona elobamaki avant tozala biozala mwana mayele tata alobi yo naza kotinda yo bie bino mibale naza kotinda bino mosusu alobi na kokende te mosusu alobi na kokende kasi oyo alobaki akokende akendaki na ye te oyo alobaki na kokende te ye moto akendaki sikoyo na motema yo okanisa ndenge kati na bana mibale nani alongaki donc moto alongaki oyo alobaki akokende te quand même akei oyo alobaki na kokende akendaki na ye te sikoyo makambo mingi tozomona ke na lingombo ya tata Simon Kimbao tozali kotindama oyo bazali kotosa bazali oyo baza kotosa te mpe bazali kasi balobi bien ntango oyo tozali ntango ya bana nzambe mpo nzambe alingi akata likambo na ye batela kaka elembo oyo oza nango tozala bana botosi likambo elingi okatama oplasi ya papa alobaki tolona tobokola mpo eyebani ke nzala ekozala mokili mobimba pasi ekozala na mokili mobimba bongo ntango nini tokowelela misala afrika bana afrika batie biso motema soki tobongisi te pasi wana ekosila te yango wana bamama batata nzambe soki alobi likambo towelela kosala yango po ete ntango wana ekoya esengo ekozala o papa aza maladi nazalaka maladi te nazotala bino
toyokani tolingi tosimba misala nazalaka maladi te. Mutu oyo abelaka te mokolo ye akobela akei bela akufi, me oyo abelaka aubelaka kosu wana ekosilana. tosala misala likambo totelemeli nde yango wana mpona nini tolona tobokola. nayebi ete bozali na pasi kaka na pasi bosala misala napesi bino ebana botika koyimayima napesi bino ebana botika koyimayima nayebi ete bozali na pasi kaka na pasi bosala misala napesi bino ebana botika koyimayima napesi bino ebana botika koyimayima. Botika koyimayima lifuti na bino ejali bana bosala misala bolemba te bosala misala bolemba te botika koyimayima lifuti na bino ejali misala ya pamba ejali te bokozwa mbano ya kito.
Merci beaucoup. Ya solo bandeko merci tolandi biso moko tomoni mosala ndenge yango esalami ezalaki vraiment ya koyinda mosala esalami kitoko esengo ezalaki makasi tata Simon Kimanga alobi bamindele bazwaki 1 quart biso toza na 3 quart tosala makasi po ye awuti koloba lisusu ete bato bazali bakosala mosala me azali na posa nano ya mbongo bapilipili babungwa banini baménage
po ntango bato wana bakoya esika ekozala te totumbaka mbeka na biso libela ntango yo otumbi mbeka na yo milinga ekei koluka te mbisi wana nani alie yo tumba mbeka na yo mpo ozwa lifuti na yo ya solo batata bamama merci na ndenge bokolandaka biso botikala malamu nde balinga balinga tikami kutoka